s'est présenté après avoir côté un frère baby et comme un gamboa. Biso to yebaki te to okuta na réalité oyo to okuta na musiko to yebaki onte to kana ki onte. Mais néanmoins vu que témoignage na yo et pélissimota. Eloko oyo bundisa makaso eza na kati na bonzambe ndi ya mwana ne nzamba leki place wana. Est-ce que vraiment dans la frère baby pe non mona ke délivrance c'est seulement. Soki muto asali sacrifice elamba na ye eloko na ye ezwaka valeur na monde spirituel. Babi que frère baby ana ba vexité. Aye na ba vexité mais bato ya za ko tumbola bazana ba vexé belé. Kuna oya moni vexé zate ayo peso vexé pour la nini. Ngamo tatana na banda ba vexé Jean chapitre 9 film déjà besoin verset banda. Moni monde outi. Eza monde moko babima ate. Babenga kango aller sans retour. Catholique, kimbangiste, protestant, partout réveille. Église nini ozaka makasi na sacrifice pe na semence. Moko ya kimbangiste trop ya église de réveil. Mais bazui balongi ba fille trop ya église de réveil. Moko ya kimbangiste balongi ete. Msu pa commenter sur Tiffany ko tuna ko ba question mingi te ke nkamba. Na ke nkamba ba kenda kamba ka boy ba déclarer ba code de l'équipe mingi na témoignage ni azo coder trop. Alors comme peut ça tu flou mais belé ba comprendre te. Ti na Bible ba code ali. Nandeni. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Zambe makulu na yo ezana na Nazareth. Eza charge. Eko sale mission oyo ezana keleza ezana sauver. Ezana souci ya bapate na yo. Ekasi balu baza souver. Zambe. Elisa telemi abisonnier. Exode chapitre 3. Sala biso kokeseni. Na biso na peuple oyo ezali nzinga na biso. Zambe sala kokesena na biso. Depuis que Batu, Papi Kolo, Babosala, Namuto, Muta, attends, on la prière, vous êtes capable de répondre à la lutte, vous êtes capable de la parole de la puissance et la conviction du Saint-Esprit. Seigneur, par mon émission, Shalom et bienvenue sur nazarayen-tv.com. Avec la princesse de l'Éternel, nous vous présentons cette émission témoignage. 6 ans de les Nazaraïens, nous rendons grâce à Dieu et nous vous remercions tous, surtout, pour soutenir Bissot pendant des zéros jusqu'ici. Le Seigneur est resté Ebenezer. Vous aussi, vous étiez restés fidèles à travers nos émissions que vous aviez beaucoup édifiées, nos émissions que nous, je dirais encore que nous étions bénis tous parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Tous nous étions bénis à travers les émissions qui se passent dans cette chaîne. Nous vous disons infiniment merci. Nous continuons avec ces témoignages de notre bien-aimé, le frère Baby. Mais aujourd'hui, je suis avec son pasteur. Je reçois l'homme de Dieu, le pasteur Timothée. Il est sur ces plateaux. Avant de lui saluer, je m'aimerais retourner rapidement à la régie, prendre un élément. Avec cet homme de Dieu, nous allons essayer un peu d'enlever les ondes d'ombre par la grâce et l'aide du Saint-Esprit. Les ondes d'ombre, mais l'eau que les Nzambe, Ezalite, Alain Kiakala, Yves Bolofa, Losako Mokonzi.
Ok, merci. Abonnez-vous massivement sur Nazaraya News. Merci pour ces 6 ans. Papa Guy Labala, maman Lauriane, depuis l'Afrique du Sud, Marlène Bouilly, des big salutations à tous ceux-là qui sont depuis la Belgique, Nana Moussibou, pourquoi pas ma maman du cœur, maman Madé, hein, des big salutations à toute la famille, hein, maman Madé Kebani. Je t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Nekab, mon manager de tous les jours, hein, Nekab depuis les États-Unis. Maman Betty Kokele, à ma maman, à moi-même. Que le Seigneur t'y bénisse. Je disais que je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, à qui je dis shalom, l'homme de Dieu. Shalom maman. Shalom maman. Bon, mais ça, on a micro, télémission. Moi, été né au Tchaboye. Bonne santé, papa. Non, santé, ça malam par la grâce de Dieu. Kula zambo moya zo batela, tout ça bien maman. Toujours simple. Hein? Non, vraiment. Relax toujours. Merci maman par la grâce de Dieu. Bah, nzambe wa kolanda yo papa Timothée liloba. Ata moko pa na bango. Vraiment merci Shalom. To pesi bino mbote na komona Yesu malgré mikolo na ba mbula toze longo. So moni bisote toza na sima caméra to bondela. Lelo émission euto la musabiso, mama Tiffany outi ko la musabiso que il faut tozala toujours na émission. Donc toza obligé parce que za musanza mapesier, toza na sima pona soutenir et on te ko se présenter maman. Ah, se présenter après avoir côté un frère baby et comme ngambo. Ce n'est que normal ezali Kimi biso. Te na kimite. Akona ngase frère baby à longue église. Te baby aza mwana o aza pena na makula nzambe. Aza mwana mo aza botosi mingi uta na libota uta na église aza na ba témoignage bien atako banzela leki ezalaki ya malamu te mekolo azaka kolo a récupérer mpate na ye. Tuazo sela nzambe très bien. Frère baby ça va? Oui, ça va bien maman Tiffany. Non kaka ndingo na nga ndingo loba. Ça va bien maman Tiffany. Naza rapide. Voilà, très rapide. Frère baby, olala bien. Ah, nalali anga bien na ngolu ya nzambe telaka ka mwana oya batami na se ya moto azali ko na nyonso ya mabepi na yela bisote. Olanda pe ba témoignage ozo sala yo mona bandako. Ah oui, tozolanda yango tozomona pe ba appel bandeko msusu bazali pe ko benga papa, c'est pour cela pe le pousser pe papa pe ameka pe ko zala ko meka pe ko bakse susu na mwa ba oyo bandeko msusu bazali na lokola ba préoccupation na bango. Mais na moi bi que témoignage na yo et pélissimento. Mais c'est tout à fait normal Matifani moni eloko oyo bundisa maka so ezana kati na bonzambe ndi ya ngwana ne nzamba leki place wana. So ezaki na ngwa bonzambe tele msu mutu msa ote edifier tazo atana afanda tala yango. Il faut pelisa ka moto Matifani. Yango ndi ya nzambe. Merci. Et le tout soit non ming na papa Timothée. Papa Timothée, est-ce que vraiment na bosolo que tu es un homme de Dieu et que les enfants de Dieu respectent beaucoup et considèrent et ça la ronde ngeni de bananzambe ba considérer kayo pe ba respecter kayo mingi na les Nazaréens. Merci maman. Eloko aliboso que so tuneza malam. Na yebi ke bananzambe avaka benga ba mona makambo ebele. Ba tuna na nzambe na bango, soki nzamba considérer biso epai na bango nde toza considérer. Et soki nzamba considérer biso te toza considérer te. Peut-être que vous avez moko ya réponse à lelo. Yango soki bango ba pesi biso occasion wana ya ko pesa biso confiance pour nzambe mutu ayebisa ki bango. Na mitema na bango na lobe na bango na ndenge ya yukela nzambe na ye. Alors c'est pour cela tozaka na mwa makasi wana so to telemi su poto sa musala ya nzambe. Merci pasteur Timothée Orozonga kaka okobeta moi masolo yango ya délivrance à frère baby. Est-ce que vraiment dans la frère baby non mona que délivrance c'est seulement vraiment comme on a frère baby boy aza délivré. O banga tenengo simbe. Ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment na question à maman aza délivré. Aza délivré né nazo ba dimanche m'ta sala modération l'église. Na culte yem da sa ki dimanche modération zaki na maboko na ye. Est-ce que aza enseigné? Aza enseigné à Teyaka. Nde nazo meme na nyonso mba moko. Parce que moni monde outi. Eza monde moko babima ate. Babenga kango aller sans retour. Mais so moni mutu akeya bimi atira na bomo ya za nzambe. C'est que nzambe peut-être atinda ke visite moko boye yemo wa yibaki ngote. Kende tala sala après na récupérer yo. Pona l'action que nyonso sa ke za pamba. Lelo frère baby ake asali
et niveau oyakei oyamoni eza bato bazonga te mais ye nzamba zongsie parce eza retour et aller sans retour donc eza lokola tombe monde à ténèbres. À celle combien de temps depuis Azui Délivrance? Banda Azui Délivrance le toujours kende 4 mois déjà. 4 mois déjà. Oui, 4 mois. Ok, pasteur Timothée, tozu mo baton ebele à témoignage à frère Baby Yoza quitté. Mak tozo bakaba o éclaté un peu hein. Yeah. Na kata témoignage nae albeli biso likambo ya fille wana ya kimbangiste. Comment un homme de Dieu vous pouvez expliquer que ma fille bazaki 4 moko ya kimbangiste 3 ya église de réveil. Mais bazui balongi ba fille 3 ya église de réveil moko ya kimbangiste balongi était. Comment vous expliquez ce que na kata témoignage frère bébé abisi biso que papa Simo Kimbangu apparaître tant après que na deuxième partie aya ko baki balonga ki fi wana kimbangiste bazwa ke mobimba bakenda inaye et puis papa moko bon parce que c'était pas papa Simo Kimbangu faudrait le dire mais papa moko abima ki alobi o azali mwana na ngai place ngo mai bandaki ko bima ezul ganga nkamba alors papa moko abimi alobi ke o azali mwana na ngai bosimba été. Bon, merci pour la question. Question eza moi mon boulot na mitu ya batu. Eza peu moi difficile ce qui eza domaine na ote pourquoi ko expliquer ango. Vraiment comment na kimbangiste, comment na protestant, comment na église nyonso toza na ngoto uti catholique partout. Eloko nyonso oyo ba bengi prière etambola na biloko ba bengi offrande. Offrande etambola na biloko ba bengi sacrifice. Nde sali force à prière. Alors, selon déclaration ya frère Baby, tango babandaki ko benda bana wana na turbine, bakota na turbine, ou ezali passage à monde spirituel, kolonga na monde ya réel, kokota na monde spirituel, il faut pas passer na turbine wana babenda bana wana. Alors, baiki ko mona résistance moko na mwana moko. Mais tango bakute na résistance wana, sikoyo ba komaki étonné pourquoi otokoki bango mais tokoki été. Ngana koyebisa en bref boye na meka kotalisa mwa misala. Soki totamona ba église na biso lokwa catholique, totamona ba église na biso na bi oyo ezali banda te ya kisasa. Catholique, kimbangiste, protestant partout réveil. Église nini oyo ezaka makasi na sacrifice pe na semence. Eza église kimbangiste. Soki token église kimbangiste bakoyi ko benga offrande 20 fois bato atemaka bakinda ko pesa et puis mona to ba pesa comme si soki to salon église de réveil na quand mission ko leka partout ba osabe mission ba mais to kena église moko na to moni makam différent mais soki kena kimbangiste is dérange à motute ba yebi yango ke balubaka mibeko bolingo pe misala o biso na église de réveil to za nangote ezali ni eza sacrifice ezali ni eza semence yango isala e ko permettre te mutu asala ka sacrifice na ye ou apesa ka semence na ye okoki ko botola bomoi na ye te to ko kanga pe misala na ye te. Donc ça veut dire que nani ko talisa so ken église de kimbangiste o ka ba bengi ba papa e ba mama ba lekibino ba jeune a ba mama ba koma boy ti ba ko sala journée mo to na mutu na teka makasu ateka lilala ateka tondolo atamsa akoko. Mais oko ekolekela yo soko ken église façon ye pese na ye wana eza sous offrande te mais bakomaka tina niveau ya sacrifice. Alors mutu azo sala sacrifice na monde à ténèbres baza na droit ya kozwa eloko na ete baza pe na droit kozwa mutu na ete. Soki mutu asali sacrifice elamba na ye eloko na ye ezwaka valeur na monde spirituel. Mutu aza na sacrifice te elamba na ete eloko ne to bomoy na ye eza na valeur te. Donc bako bongola itaba bako bongola ngulu na ndoki ndenge nyoso alingi. Donc c'est que pasteur Timothée ngolo ba église kimbangiste ces églises nzambe ya solo. Nali koloba boye nazolo bela sire doctrine te po doctrine na bango nga na ebité. Appel na bango na ebité moi na défendre ngo ezate. Mais nazolo bela sire ba misala to sala kabiso no solo kola ba offrande lokola ba sacrifice. Moi nzambe solo ebise offrande a raisonner belé pour apesa yo réponse pour apesa offrande. Mais quand kimbangiste l'église na bango kimbangiste soki pasteur na bango to mokambi na bango apesi ordre abike bosa eloko boy kimbangiste mobimbe ko salango
avec obéissance, avec amour. C'est pour cela, moi na wana bakoyi ko zoaité po na libota na bango, baza bato basaka ba offrande. Eza mutu mo abondelaka, asaka ba sacrifice na ye, a déclarer po na libota ne. Que ça soit pesi na kimbangiste mais alobaka ngo apesi na kimbangiste alobaka na pesi yo nzambe. Bongo ma ezobima nkamba ma nkambe lobelaka oni. Po bimi na kati ya témoignage ya. Bon, ma ya kamba eza mai, lokola ba mai nyonso. Nde na lobi ke eloko nyonso oba ufu yango sacrifice ezwaka forme. Ata elamba, tant ça ba délivrance. Okoma na monde mo boye ezo déclarer awa fo bonganga nzambe sama. Ozwi pende lambo déclarer nzambe lambo ekoma moto. Ozwi elamba no kiti likola moto. Milimo ezaki crier. Comme si na kimbangiste mai na bango eza mai ya kamba. Mais ba melaka ngo na effet que mai oso na melango epesanga lobiko nzamba osani. Azwaka loboko atandit parce que foi na bango na kata mai wana. Donc ce qui mai ya kamba ezobima ezobima ti na mai na ekobima parce que ezali eloko bango bazo croire nango. Nzambe pa olataka lolenge wana. Nzamba yaka so za zoba oyaka na lolenge za. Oza mutamaela. Ndengo zo monelela. Ndengo zo monelele nzamba oya bongo. Nzamba obikisa mutu selon foi na yo ndenge zo pesa. So foi ne pesa na mai. Nzamba obimloka na mai. Omoni na kata témoignage on obilo omolobike tangu bazo kene papa moko abimaki. Mais papa na alati ne forme mutu te. Azaka papa bimi. Na ko pesa par exemple moko mona mutu aloti ndoto papa na banga kufa kala. Mais aolota ba obenda e peut-être na libulu ba kotisi na kata libulu amoni papa na bango abimi pou akangi abi okota na libulu te. Nzelo boninga bo metali zonga mwana ngazana na besoin nayo. Eza papa na bango akufa te. Eza nzambe alati lolenga papa na po mwana na ndima mingi na papa na ye. Lokola ndima na papa ne nzamba olata ka lolenga papa ne po ya ko bikisa ye. Tango yo bimandoto leo na loti papa na ngai aye ko sauver nga na kata libulu na linga na kota bani ba kota na bume papa na ngabi zonga mwana nga nazano na posa na bate bele balota biloko wana et bon pour ani papa na aye ko négocier tina kati ya maison na bango ezate ke atindika kala msusu mupepe mais ye moko aye abimi wana na kati ya mai wana et puis amati kolo. Comment vous expliquez? Bon, normalement explication est claire. Omoni na monde ya ténèbres tangu mutu akota na monde ya délivrance. Nzamba tinda ba ange lolenge différent. Tout monde a Pierre na kata prison, bakangie ne Hérode et tant bakangie na kata prison bilobi ke église bande osambela ponae. Mais Nzambe akiti parce que Pierre a na conviction ayebi ko discerner o eza ange Nzambe. Babi ke ange de l'Éternel akitaki tina kata prison. A koti esika Hérode ako bimisa ote basuda bako bimisa ote mais ange a koti amoni pena Pierre abi Pierre atali ange de l'Éternel. Bible lobi kutu akanisa ke zaki ndoto peut-être c'était un rêve ou zaki réalité. Abisie o sapat no abilata. Lata chaussure na yo, lata ceinture na yo alanda ngai. Abetie loboko na mpandi ba chaîne koi. Bilobi ke ba traverser mur comme transparent, ba leki na mur, azo kanza loko ndoto ba bimiti na baba munene na abisie ke loko to comme na baba la alekendenga mission na ngesidi. Sabi ke Nzambe akoti na ange na ye akita sur le terrain parce que opération ezali esik ezopéré na bateau bazana force. Bani ko négocier na bateau na. Non. Nzambe pas négocier na bateau mabe. Na ba démon. Peut-être langage ko yiko zala moi différent na kati ya témoignage. Nzamba négocier na mutu te. Akino pesa nzamba pesa mitindo. Apesa mino mitindo botika e. Mais langage ko ba négociation mais ce n'est pas la négociation. Tu négocies na diable te mais tu pesa bon ba ordre. Apesi ordre botika e. Parce que so négocier à obolet habitant mutonga na kangi moi te ke pesi ba kimangiste moi lolendo ba ke bango mo baza dans les pesi bango lolendo on dirait que ba frère baby ba utiliser pour test que ba kimangiste baza dans les maman normalement misala malamba bole angoti. Moi je suis chrétien ya makila misala malamba bole angoti bato baza misala malam faut courager bon ba continuer bato pe baza misala te ba zo pe exemple wana. Pourquoi yo chrétien ba oyiba yo ba obotolo loko mais yo mto déclarer que moi na tindaka moto ngana bondela ngana salaka mais façon no sala nzambe za mabe peut-être au contrôler ngote nzambe soka oye pa moto. C'est rotina ba kena kimangiste. Te na tindi bato ba kena kimbangiste. Na zone dimana. Ba ke zoma ya nkamba pe. Na zone dimana mama Tiffany ngana zone dimana misala na bango. Merci. Na zone dimana misala na bango na misala baza batami beko ya bolingo pe ya misala. Est-ce que Tokolanda, je ne sais pas si on peut Eza Kimbangiste Moka, maman Tiffany.
biso awa po anini bakokozwa mwana te bango pe ba interpréter pour ani bakoza moi wa eza pasteur Timothée Lobi mais nga pe na ezwaki un kimbangiste moko amekaki un peu koloba je ne sais pas si tokokozwa pendant quelques minutes to quand même super commenter c'est Tiffany ko tuna ko ba question mingi te ke nkamba na ke nkamba bakenda kamba ka boye otini bonga biete olakisinga te na okitele papa nani papa mbanza papa nani na okendika na nkamba kana ke kaka boye kaka atayo mo pasteur Timothée vraiment nimbongo bié eza bolingo amoni ke lokola déjà ba flasher pe maison mère alors il faut yo ayebisika te na okitele pa nani bon na foi eza kaka bakendaka yo mo pondeka isiko vani na yo pona ndaka mutezalaka te na nde tokela nkamba salaka lokola nde tokenda bapriere na bangomba okeka kaka na kende ka bongo okotika na bolingo kaka tala ke déjà si tolobeli yango awa donc moto nyonso makila wana baoyeba basanga mabete oza mwana père te mwana tata te baotuna bakestion ebele si papa mataka asalaka boye yo oza nango tomoni ke poto babeta masolo fo ebwaka biloko soki eza te bamonaki oza na libanda bakendaka bango bongo te papa makambo akoma bakendaka bongo te bakendaka mpenza oyebi okomi obike na otindela bino mutu boye bakendaka bango bongo te papa okotana na libulo régie à vous tozonga Sangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafu naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito nakata mpe nakatikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour Boni le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il a un bon vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence mon boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta nakufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde na esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en haut, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu.
ya modé yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Bonjour Maman Tiffany, c'est Maman Nitriche. Na meki mwa muke ko tikela yo voice oyo pona ndenge to sola ki la dernière fois pour ko intervenir par rapport à tout ça. Donc secret za na penza te. Secret za ka moko ko zala ka mwana Simon Kimbangu. Ya nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. Parce que l'église Nabiso est allée l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, c'est ça. Donc Papa Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit que Jésus-Christ, c'est lui Papa Simon Kimbangu. En effet, nayebi ke eshokaka bato, tant bato bayo karango, yo lesquels nakata école église kimbangiste. Église kimbangiste, ezana makambo nango na mibeko nango bato mingi bakoka yango te. Surtout ceux qui botamité et à moi passi. Mais ceux qui y moko Papa Simon Kimbangu abimi koya komona anayo ba finissant toujours par kokokango. Na mona mindele nde to vanda na poto abasala toujours ba recherche. So amoni likambo wana penande ba lobeli yango ndenge ezo kendele. Ezo dépasser mayele na ye. Ezo azomona menga pona nga likambo eza boyete. Nga pona nga likambo na yebeli yango boyete. Basala toujours ba recherche. Ba lukaka ba yeba. Mindele bele ba kitankamba. Mindele bele ba américain, ba allemand, ba chinois, ba japonais, ba asiatique, ba kitankamba. Po ba keko yeba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais nous-mêmes, le noir, tout kokako, ça n'a jamais d'expérience, tout kokako, ça la recherche na makambo. Omoni, ndenge na lobei non la dernière fois, et kozala malamu mingi, qu'un jour, nzambe yemoko, nkolo yesu apesa o makasi, okoka olobate, lelonga nazana posa na yeba, ndeko o na kombo ser nitriche, ayebisinga que, Simon Kimbangu aza le Saint-Esprit. Kolo Yesu Jésus-Christ mutatindaye. Maintenant, moi je sers Jésus-Christ de Nazareth. Na fukama maintenant, moi, Maman Tiffany aujourd'hui, na tout nan Kolo Yesu. Est-ce que ça solo? Parce que nous les noirs, to banalisa kama kambu nyonso. Yangwana mondela loba soko lingo kosa mutu mwindo. O bombi richesse na ye, okosela ngo plus tard yomoko tiango kana kata livre. Autant en a été. Et puis à toi yebisiye, à s'en foutre nango. C'est ça maintenant nous les problèmes. T'auras ta mambo belé parce que tolinga ko ça la recherche te, tolinga ko yebate, toza ma Tiffany, aska ça sera mona ya mukonzi. Bolongo kuna aza mona mukonzi wa ma Tiffany za neka wana kaka mutu moko kolukata yebazate. Mutu moko koluka matana branche wana aluka branche ngweza ebuti wa pipo kitatina Maman Tiffany azalité. C'est ça nous les Africains, nous tout mwindo, na ebité, mwindo on est na makila, tout na misu tout na maele. Ça, des fois, j'arrive pas à comprendre. La Bible, oui, m'on voit beaucoup de gens, Maman Tiffany, bah yebi Bible, na Genèse, na Apocalypse, bah ça les là, on côté. Yangona, Kimbangi, c'est ce que tout n'y a rolbanoka, bolingo mi beko misala, je pense que, oye bien, on les can église, on les can bekol Kimbangiste. Donc, c'est très akamoko. Bolingo, mibeko, misala. Sozo to sanoka makambo, on les a résumé à Katia Bible. Parce que dans la Bible, on demande l'amour de Dieu dans la Katia Bible. On demande, il y a qu'à pratiquer ka bolingo. On nous demande le commandement de Dieu. On va bengi mibeko. Le travail de Dieu. Kosa elanzambe, kope sa badim naye, kope sa nin. Tout ça, c'est dans la Bible. Donc, yangwana, biso ba résumé la, biso kaka yangwana. Toto sarango. Ba passage belé nde bino botanga ke belé hein biso ba kimbangiste tozara nango penze belé te mais to yebi makambo belé o bato belé ba yebite. C'est ça les problèmes. Biso soto coaching kamba loko liboso netinga na oya na 2020 avec mes enfants, je vais t'appeler non ça là tout au monde nana to kota non d'abord na mayankamba soto silisi mayankamba to koti na mozola Papa Simon Kimbangu tonto bimara ata na ozonga na poto
maya nkamba bakoki kokanga mbisi aokauka bakoki kokanga mutu biloko akolia mais baokanga ye maya nkamba te. Et puis la plupart bakimbangiste so auti Kinshasa ata ye na babasa mbisi soki kombi aleka aneka na aéroport na biso ba négociaka te mundele ba négocier na te CRS aloko neti ba mbila o ya kanda bakanda o lo neti satan za nango ba négocier na bango te siko o leka ndeni so aboyi likambwana siko biso to leka mo ka ba misi ba biloko bataille ça c'est quoi? Ah c'est le kamba allez ba lexibino. Donc maya kamba na poto tuna kimbangiste tuna na bato basana ba aéroport eleka kaka. Et puis na même na Kinshasa bato musu baza ba kimbangiste te soki batali ba valise bilo bozana na kati so ba moni mak utina ata maya kamba mukete maya kamba bapimela ngo mutu te ato tikali nango litanga foka bolonga na mutu so mutu asengi yo bapimela rate o tenge tikali muke non bapimela te bapesa basala ngo pe kaka muke avant ko salela o bondeli o salili bondeli na yo o meli muke bouchon ka ya muke bouchon muke mususu o pakoli na nzoto no mobimba na bana bobimi na bino Matifani ata mutongo azalaki na Orient o azalaki na Est soki wapi atindelo soki nini soki maladi so e ko soka mayo en attaque ezongi et ça la lorote donc maya kamba no mona na biso vin na biso ndeza boy c'est des longs kamba ngana zana bate belé basenga maya kamba musulman o mona otena kenda su tena kana posa maya kamba basala ndeni on a partagé katetikali moke na partager mes enfants maya kamba mutu e kimbongiste nyoso tuna ina nzela bazanga maya kamba te to na ba bouteille moka mikie babenga ngo kimbambi na Kikongo dans des petits bouteilles comme ça to tchaka maya kamba na kati ba mibal batambola na ona pocho mo na penza te même na Kinshasa bele batambola na biso pa na poto to zanga na na basak na biso ba mama ezanga te na basaka bana na biso a classe to tchaka ngo ezanga te parce que biso na poto ba yibara bana maele donc il y a beaucoup de choses ezanga moki c'est vraiment passé donc c'est crème vraiment on a koki koye bisayo ya ngwana mokolo nzamba o sala o grâce on lo bake aujourd'hui na lino na kende penkamba ngo na nga kimbangiste te na ina ke yeba ezaka nini yango kuna. Viens maman Tifani. Moi je viens en 2020, en juillet, dans un an 2020, na banana avec mes enfants, na bengayo, comme ça on pourra se voir. Soyo Monique, pour moi na kenda église des réveils, hein. Depuis na botama na ebak église des réveils était le père de mes enfants me mangai na beta ki tour. Donc ba boma batoté na kamba. Donc on va pe ngomso bon d'accord, on va aller faire un petit tour. Ata pour na kenda ta pour na journée moko. To kenena yo au monde ndenge zalara. Au kotankamba au bimanope mais au moins au kende ko yeba au tout na penas ko secret on a bien pour ngane na impi si otam so ko kota doute au yeba sko ke no kimbangiste abombami na makila nkolo Yesu abombami avec le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup ma sœur, bonne journée à toi. Nzambe na nga batela yo apambola misala no kende liboso autant en église kimbangiste ozonga no koza mwana ndako. Je te fais des gros bisous maman, bye. Ok, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que Bolandi, Ndenge la dame à lobby, no comment. Vraiment, à ce que je sache, je fais au moins 6 ans na tangi na école kimbangiste na institut Diasua. Mais oh, maman na lobby, ils ont engagé kaka bango moko angaka participer parce que les Nazaréens bato lolenge nyonso balandarango ba prêtre balandarango ba politicien balandarango ba kimbangiste balandarango net mikolo lokwa frère bébé aye c'est que bato à côté kuna pe baza misuka mikolo kana les Nazaréens. Merci beaucoup papa Timothée bato ba déclarer frère bébé aye na témoignage. Oui, témoignage à kitoko mais bibi si ça ta anja uti likolo a kiti sokalo ba makambo ya na makomité to ndimete babi frère bébé otalanga bwe poani o ekomi deux fois azotala yo poza maman parce que tu mozo côté trop pe azotala yo parce que makambo loba toi a tirango toujours attention azotala poa ba couper réfléchir et lokoni ba lobby
peut-être aza si puis ayo ki ngumba mo pa yo mo ani titali la tomita ouais te o eza soki atalio eza bonzambe. C'est juste l'ambiance de cette émission. Babi que frère baby ana ba vexité. Aye na ba vexité mais bato ya za ko tumbola bazana ba vexé belé. Différence na ye na ba misusu ya wana. Pourquoi frère baby déjà bandi ko modérer mazana ba vexé bibikté. Bon, azana ba vexé mais le comme c'est la vexé ne sikanezate. Pourquoi? Importance na biso ezali témoignage ya makambo Yesu asali. Surtout zui ngamo tatana na banda ba verset Jean chapitre 9. Yum déjà besoin verset banda premier kita. Bible mobimeza na discussion te na mamwa Jésus lokola na Jean chapitre 9 verset 1er. Lokola likambu ya frère baby ezana mwa mobile mobo bilobi abotama aveugle ne. Abotama aveugle akoli aveugle ba memaki na temple asinga na embongo. Mais mukolo moko Yesu azoleka tali mwa mobile wana bayoko batuni nana ngwa sala mwa mobali oyo boye po azbota aveugle. Jésus azong c'est bon question abi ezango likama tata bango te pas c'est bon quand ça peut-être tata bango masumu na e ezapeli likama maman bango te mais c'est pour la gloire de Dieu et c'est glorifié na vie na e. Bilobi na tango wana Yesu to sana ba formule mususu ayebisa mutu bika mais mukolo na Yesu abwaki soyi. Na se abandi ko sala ngo potopoto. Donc ezade abonganga nzambe asali potopoto asisi o misu na mabele yo kana ate. Yesu azu soyi atie mwana mbali wana potopoto ya zelo na misu. Sima mwana mbali wana aibise kene na liziba silowe sokolo elongi kuna okomona. Mwana mbali wana kei amoni. So batu bayebaki ye. Babi oh eza ye. Bamso eza ye te. Oh eza ye. Ye moko abite eza ngai. Eza ngande bozomona oyo Yesu mutabiki singa babi oh Yesu wapi mwana Marie mwana Joseph ayebi kute loko te Jésus wana tangu ba yibisi bongo ya bi problème na ngai bam ote aza magicien bamsu ba bia zakanganga bamsu wana pena ndoki oh mwana quartier yes garçon na zong c'est bon question abi etalingati problème na ngai zali soki na mona ezayi azala magicien azala nganga pona ngai etalingate donc ndenge mona frère baby problème à frère baby ezate que verset ezate que mutentel yazo témoigner makambo ya uti ko vivre na monde oya kendeki bato babimaka te monde oya kendeki ezalaki bakangaki ba munoko so moni oyo kolobate so bimi olobi yango to bomio yelo aza monde wana te aza capable ya ko dévoiler nyonso oyo ya moni kuna oya moni verset ezate ayo peso verset pour la nini. Ce que vous avez dit un verset, zela na tango verset, au moins un verset obima. Nengelelo verset bimi pour poser question. Et je sais que tu répondre on peut na verset, tu répondre. Mais papa, a tapé bon te ba déclarer ba code de l'équiming na témoignage ni azo coder trop. Alors comme on peut ça tu flou ba mais belé ba comprendre. Merci maman. Merci pe bande ko bolanda biso. Boluki ba verset na ba code ti na Bible ba code ali. Nandeni na Bible ba code belé Yesu akoda koda. Yesu kolo ba code. Donc ils a yete, ils a maître na ye ou andimeli mutaza kolo ba code. Yesu akoda luka ba code Yesu aza kolo ko code. Donc Bible mo bimbeza code. So za code te mbotanga Bible mo tina au église ate. Mais il faut que l'église pour ba décoder makambo otanga. Oh. Ça c'est le premier. Ba code en autre neti mukanda Matthieu chapitre 13 verset 1er au moment que Jésus a coûté na foule à otea mais bilobi pendant kazotea na 3 13:3 au moment bilobi que abi il a parlé beaucoup de choses na ba code alobaki ma belé mais a code on sikoyo so ke na ba kitaba na Ozu 23 au bandi okita bilobi ke kuna abandi loba lisese ya mutu moko alona ki bilanga metanga loni bilanga na ton ba yeko tabo ezali bilanga blé mais ba yeko mona ke ba épine bimi ba nzube bimi so ba tuni Jésus ke enani kolo bilanga na question babi mais pourquoi biso ba sali na yo to loni blé mais na tongo to yeko kuta ba nzube bimi nango e ko bebisa blé ote habité botikango eza binote pona ko condamner binote po boza ba sali nanga ki bosali yango eza ennemi mutaye kolona yango. Alors ayebisi bango tika tango blé kokola na olongola ka blé mais yango na ozikisa na moto a code. OK. Omoni ça dit que code est une importance
pona batu oyo bazana Saint-Esprit molimo santo bando décoder katanga olanango yemo bazana code azwi yango mais molimo santo décoder ke likambo ozolandeza oyo réponse tango za yango et ça azwi réponse ma tuna ce point azana répondre anza mapesa ke panda code lekai tuna po frère bébé atanga po frère bébé atanga bakangi frère baby yekuna voilà abandi ko sekana azoluka confirmation wana azoluka confirmation ya oyo molimo et décoder pana derrière molimo c'est musalana waza musana bisote même temps où Yesu atiki ba code ba prophète ba tiki ba code nzambe moko atiki ba code apesi biso ka Saint-Esprit a décodaka donc chaque jour quand on font la Bible okutango ba code na ba code tout est codé et loko monte ba tika ouvert ils a raté verset monte côté yango 10 prédicateurs même mutu na mutu azoya ko décoder na ndenge molimo santo asungeli même si message tango zobima yo mode ya kuna Saint-Esprit afongola ki kala. Donc, si vous avez confirmation de la Saint-Esprit. Vous avez Saint-Esprit. Mais, pasteur Timothée, tu continues vraiment ma cambo, maman ma cambo sous étant pasteur, bilo rebelle frère bébé à l'obiawa, batebela tangiawa. Je pense qu'on a rappelé témoignage. Amen. Est-ce qu'on a surpris à quoi que pas frère bébé to nzambe pe la kisayo to mbalboso yo kango yo kelonka pas frère bébé. Bible lobi nzete na nzete bakoye bango na mbuma. Et yami balé na koyebisa bana nzambe bazala ba sentimentalité. Donc mutu mwa ta sentiment ya mutu. So olandanga mingi. So yo ki mate ya nge tout ayo tuna ape nzambe. Est-ce que réellement na kata tato yo mutu lubaka? Olani mutu. Oleko condamner peut-être inana oye, olinga ke pété. Mais peut-être ozo inana ndaza nzambe. Ozo linga iwanati. Yo tunaka nzambe. Yebisa réellement oyo aza musali na yo. Nzambe a décoder quelque chose pas na yo. Problème na biso ezali nini? Surtout biso ba congolais hein. Na simi ba congolais te. Tozanelo moboye. Soka oyo kika ata sango na komba mutu wana uyinyemba mo yote. Kongola ko yambaka likambo na nzela. Oyebi nani ayambi on pemba azalaka mabe mais ayebi te mutu wana za mabe esika nini. Mais oyo azali mwana nzambe tanga yoki il faut avoir un esprit à discernement. Il faut esprit à discernement ezala abonde la nzambe Seigneur eloko oyo ezolobama kolo sunga ngai. Na yeba soki ezabongo te kolo talisanga. Nzambe mo alobaka mutakata makameza nzambe. Nga benga ke zenga mambo. Esika bo sala bo trouble mo bulu boko zo réponse te soki yeso ay réponse epesama. Émission oyo mama Tiffany ezoleka na réseau moko et sauver ba amabato. Biso to yebaki te to yokuta na réalité oyo to okuta na musiko to yebaki onte to kana ki onte. Kutu ngana moni na bunga ki na émission parce que na mona ki bena tina na ngawa ezate. Na yeki ko se présenter na première émission po batu balanda ye ba yoka yeke batu mingi au témoigner to yebita utu wapi. To monika mutu aya bandi témoigner mais ba preuve ezate. Nga déjà moko mi balemi satu na Nazarin balanda ngai na chaîne musute kaka balanda ngai ezape na batu oyo nzamba bikisi na libanda ebele ya kolobate na Nazarin soki nzamba sungi biso témoignage ya frère bébé tozo mona to mona pe ba témoignage à Paris to mona ba témoignage ba grand témoignage oyo nzamba sali nanu to tatoli yango te même na États-Unis ba Canada nzamba sema maokamo ebele donc pendant que obungi mais ozo travailler na se ya caméra na sima caméra donc bato bazo bika bato bazo pambola monena nzambe et ba témoignage jusqu'au oyo ezali banda so ebimi eza terrible parce que kuna bon baza ba témoignage ya makasi alors quoi que na o nzamba osala ezana bato oyo abondeli nzambe na nzamba confirmer oyo azanga mais nzamba bato musu ba kota amba mo akoti kaka mais bondela pena no nzambe tuna nzambe neti ba kombo frère bébé otangela bato eza surprise pour na bato est-ce que yo pesa surpris oza surpris pour na ba kombo wana to étant mosala nzambe biki ya oui avant même bébé aya na ebe ki ba kombo ni bon ezali na bato oyo déjà kola lobela biso oyo azangate oyo azangate kola saloba même bato belé ba mo pe bisika baza soka za pena chrétien solo nzambe saloba na pesa lisese moko au moni ton doza mokili musicien moko mokili bande obeta mama ténèbre parce que
nyonso ye mama na nzembo bato ayoka yango nzembo eza nzembo mwa mbali mwa zoyimba batika le lili ya pamba nzoto na ye bozomona eza epave montere beta akaba na 666 oyo akosimba aokangama azoloba ne kende naza am na ngisi na teka montere wana nyana mwana moko mbali azoyimbaka na banzembo ezotama na Monsieur Fayulu nani hein yo ebinde ayebi po ezobetama partout abi atikala lili nga pamba abi na zap nde lili ya pamba ba image nyonso bozomona bamituka eza na ngai deja am na nga na kaba et montere beta oyo ezobona elili ya pamba na kangama ya sisa oyo akosimba nga akozika azoloba bien oyo aolanda nga okufa alobi yango me bato baoyemba yango baosepela me baodiscerne te code nini oyo bango babeti wana ndenge bacode eza na bible nde bacode eza ya banzembo eza mpe na moyembi moko ya kala akufa na ye kutu aloba bo alobi soki ngolo abimi na mai ayebisi yo kingando aobela amaladi ndimela aningi kolobela satana ye aza ngolo mpo bango na mokila molili ngando nde kuna eza diable bongo bango nyonso baza bangolo siko soki ye amoni mabe o satana asali abima biso oyebi nde eza satana za mabe kokende te ndima ngai sabidi ke bebe aza ngolo awuti na monde wana aye kobetelo masolo oyo eza na mokili wana ayebi soki muto toza na bango monde moko kuna lelo ngai nzamba asauve nga na bimi me na boyi natika bino na bere pokola olobake ntango na bimisaki opamba te réseau ezalaki témoigner makambo ata bato baondima te me moko yanga mibali baosa nini baobika be baya otémoigner soki ondimi tosali sentimental eza problème na yo po bible mpe ntango yesu aoteya bato nyonso te bandimilaki est-ce que papa tokeno tozana exemple neti ya frère Baby alobi kombo moko wana aza mpe mosala na nzambe lokwa yo tokene nano na likambo ya démon moko atangaki ange nani eyo ozobosani te pe nani Matifani soki ezalaki eloko moko bazokosela bango makambo tobosana na misu makambo bana première partie ti lelo mais nayebi ba ange nayebi makambo na bango to Deus tolobi bien Deus nalobaki yango azali ange oyo aza na connaissance moko extraordinaire nzoto na ye mobimba ezalaka na baécriture yango aza na baécriture. Papa, est-ce que soki mutu est-ce que mutu normal a koki ezapi bablo wat ba komedi biso est-ce que pasteur normal a koki kokanga bible mobimba na mutu ba vexer pe nyonso na mutu azo ko pesa ngo avec exactitude et que ça peut se faire? Bon, normalement Bible en elobi nous connaissons à partie, nous prophétisons à partie. Ngai na nga Bible nyonso te. Na lobela ne tenyo ko la pesi ngai. Même ba verset mingi na teyaka ngote pona na kani lelo na zote ya oyo so bongisa bongo obima na chere ibimite o comprendre que molimo santu apesaka oya lingi biso obondela na bonde nzambe kula bisinga lelo ozwa message boy na zu message wande na tei et c'est asusinga wana là to benga comme méditation na kozwa bible na méditer pona connaissance mais on cause démonstration te que oyebi vraiment bible malamu na yebi bible na lisungi ya molimo santu mais na yebi bible nyonso te na yebi bible nyonso te na yebi na lisungi ya molimo santu bisika ya susinga Paul alobi yango na bible abi nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie atana bando sakolanga sakomukilimo na sakomukilimo atana tei batu nyonso mukilimo ba ensemble panga nazali te mutu na mutu azana capacité o nzambe apesi à gérer 10 personnes à connaissance ou ya pesi. Est-ce que papa Timothée et ça a quoi plaisir te par exemple il y a comment notre bien-aimé frère Baby a cité un nom là pour continuer à coder hein a cité qui non c'est un évangéliste oh yo a bimi ça yo mon pardon le ban en côté frère Baby pardon. Bon, Tobaki azali monsela nzambe aza un peu mais célèbre. Donc aza bina moto azali suivi aussi makasi même si na ba mikila libanda. Et alors Tobaki azali évangéliste komone Tobaki ne so pona web problème parce que ba lettre alphabet azali pe belé tout pona ki lettre lokola R ne tolobelaki. Donc comme on est la lettre R. Bon, je pense que papa Timothée ozalana mwana ayo banda témoignage até c'est que yebi déjà moto alobelé. Lorsque cet homme de Dieu a démontré que Bible azoloba Bible ba vexer tout na mutu ndenge epesa maka et ça ko fierté te ya royaume lelo comme la biso que ezarande ange
oyo de eyo zo bosana te o ba beta ba cacher na nzoto ni muta pesa ke ba vexer wana yango akoya ka exact na ba vexer wana papa et puis tsoli bakute bon eko betsanga libakute parce que so beti libaku ezeli omo bomona kyango to sutuki mais so ezeli omo mona kyango déjà et betso libakute o sotango ya mibale kotanga bible lecture ezeli omo susu et semence oyo nzambe atie na kati ya parole ezapeli omo susu okotangela bato lecture oui nakopesa 40 versets 50 versets za ngaba lecture na pesi mais rema oyo nzamba atie ebikisa bato ezate wana natangi bible lokola livre. Alors moi eloko na oloba ezali soki mutu ata otangi 40 versets 50 versets problème eza il faut to mona vie na kati wana vie ya bato balobi te parce que eza connaissance mais vie oyo molimo mosanto epesi kasi bikisa bato be bazo funga ba misu bazo longa na église bazo kima bazo kozana dans la vérité. Bon kolonga na église eza changement te elingo bate ke non lilobe memi changement te soki muta longwa kite église oyo ake kuna akite kuna ake kuna il faut tuna nzambe omoni église la loi famille église ya famille na kata famille bato baswana kaya babotami banda babotami tibaki ndokola omona koswana odiana leki surtout ba obalandanaka babunda pa pamba ba discuter pa pamba mais bakabona ati bazalaka wana bazaka bana tata na bana mama na makilaka yango mais elingo bateke soki okuta na problème l'église maman pour longwe non peut-être le diable a obundisa yo il faut luko yeba ke moto yo problème nezanini o luko ranjo yeba kovana mais soki molimo santu ndalo bike bimane sika oyo wana mutako temela ngo ezate mais lingo bate soki lilobe bisio to mutu abisio ke a mama lokolo moni bongo bima sikana obimika po mutalobi peut-être ko tika pelo mala mosikana donc et ça connaît à moi fierté lorsque mon a ramassé na nzambe ala lokwa yo azo démontrer biblique bon et ça la kangai fier soki na moni mutazoteya liloba na nzambe mutu nyonso kaka yite kaka bango te mutu nyonso te liloba na nzambe mais loko déranger nga plus ces anini Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci moukier. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to rosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipi moninga s'abonner au epipi de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Tali attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moula ezate. Donc, ba témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi amuke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur mon titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment titrage zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.